Bogis n'appréciera yo trop na mona ko jeune moko za na sagesse mais au déconner Bogis Keba na de la forêt Bogis Keba na de la forêt somoninga na komolo baboye Keba na kozongisa ba guerre ba moto na pelisaka na ba acheter na ko pelisela sikoyo vie na yo wana petit frère wana vie na yo petit frère na pelisele ba moto Keba tala sikoyo Weranson acheter mandenge a honorer Ferre Gola a pesi impression à la tisi bato abike we Ferre aza mwana nanga Bogis ezano kimutema mabe salié par rapport à Monique Weranson azo produit Shaingenge et baloli Bogis motema to yebite soki eza aleda nini mutema mabango euti wapi Bercy mwana to mona zo sala badon Bercy mwana o bata latim balobi ke Bercy mwana est-ce que tozo zelaye aloba est-ce que kolonga mutu balobaka yango te Bercy mwana déjà to mwana daza na porte à départ ozo mona Soraya pe kuna yepa ndeko potana na ye akoma na ye nani soki politicien so pa koma bula soki nani tozo yeba te Didi Stone yo wana kuna alingi neka miziki aponi na neka star le rôle papa na ye eza génération wenye toke na ngote na nenga 12 to kati batu musu to che batu musu te chaba na nyosa wenye na lignema parce que guerre eza mabe parce que babi bata elwana baza ko nyonga na nenga mukete to yebite soki ekozala nenge ni parce que dynastie en tout cas bobomba bambongo na kisangala parce que ngana zaki na studio na yo titango Bill Clinton alati casque abotoli onga Bercy abotoli Ferre Chetani Gola po Weranson mutabenga Ferre Gola benga Chetan char de poule tala lelo siko ba retomber à Ferre Gola tala mwana musicien ozo pesa valeur na ba musicien nyonso exaucer nga zo pesa valeur na ba musicien congolais parce que ya na bana ba musicien moko te bazo tang batanyi le rôle exaucer bazate surtout na ba génération ya ba wera bazate Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Merci beaucoup chers internautes, bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV. On a l'obara vitesse au wapi. Merci beaucoup à tout le monde, ça dépend à l'heure à laquelle vous me captez partout dans le monde entier. Donc bon début de la semaine à tous et à toutes. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre votre M de serviteur héritier Ibula Mwanantsukana Bangunyoso. Toutefois, je dis merci à Maman Rosette, la fête d'amour, pourquoi pas Champion Wadol, pourquoi pas à René Kotila Carl Lewis, pourquoi pas mon président Bruno Lubi Kambon, à propre Sandra Wangata, Maman na Petit Bon Junior et Broly Dizamatch, pourquoi pas Dali Iboula Maman Mokonzi. Je dis merci aussi à Patrick qui tout a depuis États-Unis, mes sincères condoléances à Dorcas Bolokoko. Ah, ou te boko bungisa ser na ye matange ko mabongo mardi poto to enterranka le même jour par rapport à makamba mokonza mboka nenga lobaki to kunda yango na entre ciel et terre et place au wapi grande sœur abadorkas boloko komoli monaye et kopé mana kimianda kwa sika oyo asombe na vie na kotika na pour l'éternité. Si je suis là, c'est par rapport il y a actualité week-end passé week-end utiko le samedi to ga Weranson bon a betaki na espace Chetemba o esalaki play ya craquer Robina Mundi Boupé a betaki concert en plein na Kimbondo wana dimanche donc ba concert ezaki tellement belé week-end moi ezaki toko sona liboso na bineza par rapport il y a des rapages oza koleka na musique congolais, des rapages oza koleka na kati il y a orchestre Weranson, des rapages par rapport na kati orchestre Werate eza bongo na dérapage oyo Bogis Bompema ndenge azali ko takine Weranson. Sur ce, il y avait des gens au bas réagissaient qui par rapport Nandenge Bogis Bompema lobeki apesa Weranson banzembo Bogis Bompema Bogis uta bongo pavé beaucoup aye na BCBG alobi apesa Wera banzembo apesa pe Wera banzembo lelo te
apesa Weranson banzembo bandakala mais toyebi te so zaka ndenge Weranson azo produire Shaingenge yango moni Bogis a changé ba idée a komi ko finga Weranson ta komi ko loba n'importe quoi. Et un artiste et musicien oyo amekati o amekaki ko loba te mais o tombo kati zaki na kanda na kombo ya Adrisha tipo oyo alobati ya ndenga mukete. Sur ce avant héritier ibula na kota na ba détail to bongo élément ya Adrisha tipo toyo ka ndenga nini abande ko répondre Bogis et Bompema play. Ndeko nanga Bogis Bompema oyo Adrisha tipo na ngina yebiselo moko. Oyebi ma musique soto komo me mango boye mabe mon frère. Dans l'année mission na yo de près. Dans l'année nion surtout ndengo lobby ndengo pesa de la forêt banzembo na eza nango problème te. Moyebi ngai lelo tam suso bino ba Bogis bomo lo ba bilo boye parce que tam suso ba Adrisha to lo ba souté. Mais na oyebi sa yo mon frère leki na ngai Bogis Bompema mon jeune frère okenzela mabe. Au salama solo na vie na yo Diego Kao lelo ko te kalambai mais lelo tu te permets à roloba et puis ozo finga de la forêt o monita mususu so bino bozo finga ba de la forêt bo ezaka po biso ba Adrisha l'air mususu to komi na moi ba tempérance mais so to kota na face à kimboa hein bo mona face à kimboa na muto yo zo kumisaka wana ke prêtre asa prêtre te asa chanteur à danzete bino de bois ba faux chanteur na mutu na yo wana tangi kombono oh ngana beta na vie wana prêtre c'est loyo Bogis na pressera yo trop na mona ko geno moko za na sagesse mais o déconner Bogis keba na de la forêt Bogis keba na de la forêt so moninga na komolo baboye keba na kozongisa ba guerre ba moto na pelisaka na ba acheter na ko pelisela sikoyo vie na yo wana petit frère wana. Petit frère, appelle-le ba moto keba. Voilà, merci beaucoup Nasi Bomoni kana ya mabe oyo Adrisha tipo za na ngwepesi kana nenga mukete na ba bêtise o nyonso Bogis Bompema za koloba. Bogis a koloba zate jibe mtatindi ye. Eza jibe mpianata Bogis ezano kimutema mabe salié par rapport à Monique Weranson azo produit Shaingenge. Et baloli Bogis motema to yebite soki eza à l'aide à nini mutema mabango euti wapi po Bogis fa koma na ye combattant na kota na ba détail parce que dans la salle analyse sur ce na lobe na Bogis nenga bazo kebisa Bogis akeba place ozo cha musapi place ba cha musapité. Merci beaucoup to mona di Weranson n'est-ce pas chetemba ndanga na lobaka na binote Weranson aza papa ya bane belé Weranson aza papa moko mutema molamu papa motema ya mama si de jimampata maman exaucé na Gladi to mona bongo Gladi exaucé o outi ko si sa bongo master na ye tala mwana musicien ozo pesa valeur na ba musicien nyonso exaucé nga zo pesa valeur na ba musicien congolais parce que et on a bana ba musicien moroté bazo tang batagni le rôle exaucé bazate surtout na ba génération ya ba wera bazate Didi Stone yo ana kuna alingine ka musique ya pona na star le rôle papa na ye ozomona Soraya pe kuna yepa ndeko pota na ye akoma na ye nani so yi politicien so pa koma bula so ji nani tozo yeba te. Donc Soraya pe kuna zo bunda na ndenge na ye. Donc exaucé en tout cas félicitations na yo oza mwana mayele tu as compris parce que batebele ba fingaka wera iesa tanga iesa ndenge nini boyna boye mutu nyonso baloba mutu nyonso sala berere l'erreur est humaine. Donc mutu asala berere na vie na été aloba mais ce que tala mutu yo batu balobelaka mabe mutu yo batu balobaka yebi français talobaka yango te boyna boye tala mwana master classe à mukete hein classe à mukete pe azamwana wazo mona taza intelligente tala fait les kati na absence na mes papa na bango sanyisi batu tana lobate Weranson aza les rassembleurs batebe ba mona ngolo ba blague tana lobate Weranson ba se réconcilier na Ferregola bat ba mona ba blague mais tala siko Weranson achete mandenge a honorer Ferregola a pesi impression
alatisi bato abike we fere aza mwana na nga fere shetani gola po Weranson muta benga fere gola benga shetani char de poule tala lelo siko ba retomber à fere gola nenga zo la musa mabele ya bancetre na baloyembo na ye yo ka dama meilleure chemise oka ba coup sur coup yoka siko mwana nenga la musaka mabele tala nenga za kopesa bazozo mutema pasi na ba wangila baza kolela Weranson réconciliation na mwana ye impact na idéologie ba papi kakol ba Sankara de Kuta ba zonyi siko na droit chemin makambo eza kokende kitoko na nenga mukete donc neto lobaka soko boyi osali kaka mokili na Weranson merci beaucoup na nenge ozonyisi mwana ona se ya makolo nengo sala tango pa héritier Watanabe na matanga ya mama sacré héritier Watanabe afukama alela liboso mama CDG mapata mama pasteur mama n'exaucé na gladi héritier Watanabe alela abi mama makambo nyonso balobaka na nga bande koloba héritier salibo héritier fini wera na sala yango te nazaka mwana yo à comprendre so Weranson azongisi pe siko fere gola malgré makambo nyonso eleka o bafinga o basala boye mama na fere gola pa lekaka na télévision botika mwana ngai mama Marie Makiesi aleka na TV aloba te botika mwana na ngai asala miziki bato alobe te fere gola ayemba nzembo moko boye acha suzi ya Weranson eza makambo ya miziki eza muzuku le bas depuis pomba nuance eza miziki donc merci beaucoup na Weranson na nenga réconcilier na fere gola en tout cas ligne kitoko dynastie ou eza nouvel album Disnanique ou eza nouvel album ya fere gola oyo ba Bill Clinton bakoyemba oyo nani ba Serge Mabiala bakoyemba ba Selo Scrum déjà répondre à l'obi qui a kozala na studio JDT Moulope pe a kozala donc na dynastie et kozala vraiment kitoko makasi toyo kalisi Monseigneur Dangwe to ana posa fere gola nga na osenga ona recommander yo na posa toyo kana animation na ata roi David azalaka te tant bino vous na maison mais to ana posa chela biso pe roi David to ana posa to ka flamme kapaya to ana posa to yo ka ajeje ajan ayemba na dynastie to ana posa to ka bavua na bango e ko sala bien mi la musa bato balali ba J3 na nyoso so bakenda wapi J3 Jules César bayemba eza génération wenye toke na ngote na nenga 12 to kati batu musu to che batu musu te chaba na nyoso wenye na lignema parce que guerre eza mabe parce que babi bata elwana baza ko nyonga na nenga mukete to ebite soki ekozala nenge ni parce que dynastie en tout cas bobomba bambongo na kisangala parce que ngana zaki na studio na yo titango Bill Clinton alati casque abotoli onga Bercy abotoli onga capitaine Bill Clinton abotoli bakapo onga ina soki nani Yamado abotoli biloko ne nyoso apesa ki seda kapo apesi nini brassard seda kapo akoti te pe matilo depo bete Yamado confinement kanga seda kapo eloko mote Bercy ye bapesa ye pe mais abeteli biso libanga tozoye bate est-ce que Bercy n'album mi ange mi démon Bercy ayeb abwaki to animé te po tomoni retour ya ambulance dangola tchelanga na photo ambulance tchelanga photo Bercy o tchelinga photo Kunzardo na katikati ambulance azaki pa na latime wata abeta générique mobimba ye moko malgré ba cri ya kitoko eningisa ndete est-ce que ambulance na mi 11 000 de morts ba pêche sur espace ou bien héritier Watanabe à clôturer so ba pêche espace to na posa o la musa mabele ayo lo baga oza les maîtrieurs to na posa to yoko suro na mi 11 000 de morts to ye tchelanga siko Kunzardo aza pa faire gola Kunzardo pa faire gola na ebite so robwaka na dynastie bio robwaka na black box et premier soin pour robwaka na okayda ba nyangare lele nyangara
na okai déjà nyanga reze okota na première soin so to tala mona na classe bino so to na nani Bercy mwana est-ce que Bercy mwana après libanga akosepelisa biso lisusu parce que batebele babwakela tie ba fleur Bercy mwana to mona zo sala badon Bercy mwana o bata latim balobi te Bercy mwana est-ce que todo zelaye aloba est-ce que kolonga mutu balobaka yango te Bercy mwana déjà to mwana daza na porte à départ parce que moi da libanga pese makambu libanga rebete ba concert en Afrique partout na monde entier à moins que libanga déjà tomboli est-ce que Bercy mwana azana la team wata na mi ange mi de mort Bercy a animé parce que Bercy a comme rolela na ba confinement orchestre ba ne ko répéter en coulisses Bercy mwana ba no ya ba répétition te abane ko mona antenne azakine na studio wata sututi bore bimi mais wata azoyi da beko héritier watana bazoyi da beko mais sur total la siko est-ce que la team wata yemoko Gogan alobi que Bercy a un contrat na o a signé na maison de production ya la team so na nga signé susukuna na maison de production o ba betie libanga est-ce que tous les deux producteurs wana ba s'attendre déjà pour la Bercy ou bien to remona makambu o yela ka faire egola tant a résilier du contrat na ye na Koffi Olomide yango so to zela nenga ba déconfinati to zela ba arriver ba musicien so ba na poto ba ya Kinshasa to zela pe héritier Watanabe Gogan aya to zo solution pona Bercy mwana est-ce que aza na orchestre ou bien aza non na quatre orchestre pour ambulance da zone azu charge à la team parce que départ déjà ya Bercy nanga bete libanga décadence de côté na la team parce que on il fallait ba faster et un animateur moroté ya makasi o azana la team o atika la jazate plata nzanza plata ba krina ezaka nango ya nengwana non te ma pouvoir batu ka boire crime rekanga nanute ozomona donc te fallait ba faster Bercy abanade ya ko peser puis azaki muto a créer ba buzz muto a créer ba actualité nenga mukete est-ce que ekozala azana quatre orchestre bien azate donc merci beaucoup nena osengaka na weranson na réconciliation na Ferregola na nenga remercier qui est vraiment na kati ya Chetemba akomisa ki Ferregola et salati kitoko nelengi batu nyonso vraiment ba sepelati moi héritier Ibula na komi vraiment na suka speech na nga mokula lelo je dis merci à Maman Rosette la fleur d'amour pourquoi pas à champion Wadol ou assistant Rabiso na ba moment nyonso pourquoi pas Patrick Kituta René Kotila Carl Lewis Valentin Matondo papa na Kimia pourquoi pas à mon président Bruno Lubika Mbonga propre Sandra Wangata maman na petit Brown Junior na Broly Dizamach pourquoi pas Yannick Fumuntseke papa na Brianna Motema Dorka Senzumba pourquoi pas à celle qu'on appelle Yanga Yakati Dali Ibula maman Mokonzi moninga maman Fanny moninga namoni pe mutu na nga ya kati Rian ona ninga na yamba na mokola lelo mais azuma contre ta bango na Dalex ma ko yamba bango vraiment lelo ezate donc merci beaucoup na musée na sima caméra pourquoi pas à mon président Lotis Salongi Lufakenda ya Roselle la Taylor pourquoi pas mon parrain papa Alain Kalambay motema nana Kalambay en tout cas la pesibino bambo de place bozwami merci beaucoup boni basango ya Bekam Chibuyi Hervé Bosita peni boni basango ya Bekam Chibuyi na yoka ekosala nga bien mingi ndenge na lobaka souvent tomonani soki nzambe azongi nanute play monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur na dambu